Na ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema fibeli tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka. Pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba Congolais nyonso, surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam. Banamboka société na mino yangoyo, plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire. Plus de 32 ans au service de la nation. Et c'est un rapport de la télévision, la vidéo pour la journal, il y a peu pour la peuple, tout pour la journal pour notre chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Yambaki Moukola mardi 11 novembre, on a la cité à l'Union africaine honorable José Kala, la première vice-président du Sénat, qui co-présenté le chef de l'État, rapport à participation, il y a un forum, il y a mondial contre le fascisme, néo-fascisme, au Salema Kibongo du 4 au 5 novembre, kuna na mboka ya Venezuela na Caracas. De bête à Masolo, Assemblée nationale pour le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, y a Pessi Bongo, directive na délégation parlementaire, la République démocratique du Congo, au Bazako Kende, Mingi Penza na mission officielle, kuna na Kampala na Uganda. Reportage. Na cadre ya renforcement ya diplomatie parlementaire oyo ba pays ebele ya mokili bazali kosala Assemblée nationale ya République démocratique du Congo ba kotinda mission parlementaire na Kampala, capitale ya Uganda, kobanda le 12 kino le 19 novembre 2024. Président ya Assemblée nationale accompagné na rapporteur Jacques Njoli ba pesa ki orientation pe ba fixa ki ba terme ya ba référence ya mission oyo na masolo ba betaki lundi 11 novembre 2024 elongo na ba député nationaux membres ya délégation oyo ezalaki na bénédiction ya plénière de délégation oyo 11 députés nationaux ba kambami na honorable Lambert Mende Omalanga bakokende na Kampala na mission ya échanger na ba autorité parlementaire ougandaise pe groupe d'amitié RDC Uganda pour na renforcement ya diplomatie parlementaire oyo ezali kotonga pour na kimia entre ba mboka mibale ezali mission oyo ekosunga coopération bilatérale entre l'exécutif ya ba mboka nyonso mibale yango ezali kosala mape na ba pays ya ndenge na ndenge. Initiative oyo euti bongo na masolo oyo président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe abetaki na moninga na ye ya Uganda honorable Anita Among Bouina Accra kuna na Ghana na marge ya deuxième assemblée générale ya conférence ya président ya parlement africain ba président ya assemblée nationale mibale ba yokanaki ba ko renforcer coopération parlementaire entre ba chambre ya mboka na bango na appui na coopération bilatérale ya kala oyo ezalaka entre gouvernement congolais na ya Uganda. Le Massolé Talikaka, Assemblée nationale, qui est professeur Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, accompagné d'un rapporteur Jacques Njoli Baranda, qui visite surprise la commission socio-culturelle et l'Assemblée nationale au Bazala, qui bongo na troisième réunion na bango reportage héritier Mapinde.
Président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, accompagné d'un rapporteur Jacques Njoli, Baranda qui visite mon surprise dans la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale, où il y a la troisième réunion le 11 novembre 2024 dans la salle de banquet, il y a Palais du Peuple. Et Zala Kibongo Tango Bande la ronde, il y a quelques locaux, où il y a la réhabilité dans le bureau de l'Assemblée nationale. Bosimbake numéro 1, il y a chambre basse, à débarquer dans la salle de banquet, dans la surprise, membre de la commission sur place, professeur Vital Kamerhe a pesaki quelques conseils et pas yaba élu du peuple a singaki na bango ba travailler en harmonie pe a pesaki bango orientation pour na mosala oyo bureau azali kozela pour na commission oyo ezali bongo commission moko importante pour na chambre basse ya parlement alobi esengeli ko entretenir mutu biso nyonso tokotaba na moyen na biso pour na secteur ya santé pe éducation na pesi d'instruction ba membre ya Ecofin pour na deux secteurs oyo et bénéficier na ndenge ya malamu na budget ya 2025 ndenge président ya Assemblée nationale alobaki après visite surprise président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe abetaki masolo na bureau na yeda ba membre ya bureau ya commission socio-culturelle oyo ekambamaki na honorable Dorothée Madia bango bayaki kopesa ye rapport ya organisation interne ndenge misala ezali kosalema yango ekozala bongo na 4 sous-commission mingi ya santé éducation culturelle ya santé ya éducation ya culture pe sous-commission oyo ekozala lié na recherche scientifique professeur Vital Kamerhe apesaki vision na ye par rapport ya commission oyo pe a rassurer na ba membre nyonso ke bureau na ye akoappuyer bango. Rapporteur et Assemblée nationale honorable Jacques Njoli a Betaki Masolo mokola lundi 11 novembre na cabinet na mosala na délégation ya ba jeune ambassadeur de la paix oyo basangana na structure na bango ya fédération pour la paix universelle une fois de plus héritier Mapindemi. Rapporteur ya Assemblée nationale, professeur Jacques Njoli a betaki masolo lundi 11 novembre na cabinet na ya Moussa na Palais du Peuple na délégation ya ba jeune ambassadeur de la paix oyo basangana na FPU Fédération pour la paix universelle bakambamaki na autorité na bango ya likolo na niveau ya sous-région ya Afrique centrale Jean-Pierre Kadima Mundandi boye ba jeune oyo bauti na formation moko ya question ya paix na Afrique pe na Corée du Sud bango ba ki ko présenter ba civilité na bango et pas ya porte-parole ya chambre base professeur Jacques Njoli rencontre oyo elongona professeur Jacques Njoli ezali bongo ba jeune pacificateur oyo première étape pour la démarche na bango oyo bazali kozwa contact na ba animateur ya institution oyo bauti kozala établi pe na mikili mususu bango ba juger bongo utile kobanda na Assemblée nationale na nzela ya rapporteur po eteye aiba na ko faciliter bango tâche ya kokuta na président ya chambre basse ya parlement professeur Vital Kamerhe ba jeune oyo bazala ki bongo porter il y a message moko et pas il y a président ya Assemblée nationale par rapport à la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est et la République démocratique du Congo bango balobi ba eko solliciter et pas il y a président Vital Kamerhe nanzele ya professeur Jacques Njoli organisation ya conférence na échelle régionale oyo ekozala accès na PP stabilité na RDC bango balobi na optique wande bazali ko préparer conférence internationale oyo ekosalema na Corée du Sud na cadre ya inauguration ya musée universel Bosimbake na actif ya activité oyo bango ba organiser déjà bazali pe kolobe la pétition oyo ba lancé depuis le 22 septembre 2024 na journée internationale ya paix na objectif ya ko récolter na niveau ya sous-région ya Afrique centrale 1 million de signatures pour la paix pour ba solliciter sous ka hostilité to bitumba oyo ezali na partie est de la République démocratique du Congo pe ko senga ba chef d'état ya sous-région ba yeba na kokuta na pona ko encourager diplomatie citoyenne approche oyo ezali Asika pour la Fédération pour la paix universelle au-delà de l'effort diplomatie parlementaire pe misus bazali kosala ba mécanisme internationaux ya suivi ya ba accord oyo bango baté déjà na disposition ya ba nation nyonso ya sous-région pour na ba hôte to ba yambami ya professeur Jacques Njoli balobi résolution ya question ya kimia ekoki kozala apanage kakate ya parlement kasi ezali ya bato nyonso esengeli ba mimona impliqué pour na koluka ba solution na parlementaire ya malamu professeur Jacques Njoli encouragé initiative oyo pe apesaki bango quelques conseils abrosaki quelques lignes ya situation sécuritaire oyo ezwami na partie orientale ya RDC alobeli ba conséquences ya mabe oyo population azali ko vivre Jean-Pierre Kadima Mundandi ye azalaki accompagné sur le plan ya leadership na Mike Samuel Mukenda directeur ya sous-région ya Afrique centrale pe Institut d'histoire SUNAC.
Honorable Hermione Bolumbe, élu Yamo Amba, Ayaki Mokolo mardi 12 novembre, qu'on a parlé du peuple pour na déposer proposition et loi pour na Etali, économie sociale, paix solidaire, paix sous question orale avec débat pour na Etali, solution générale. Yasnel, Fabrice Lundomiba, détail. Mardi 12 novembre 2024, honorable Hermione Bolumbe, Eli Amo Amba, Akitaki na palais du peuple. Objectif ezalaki pour na déposer projet à loi Oyo ezali kolobela économie sociale et solidaire. Projet à loi Oyo ezali musala naye en tant que honorable député aye banako proposer yango enfin que eye banako ndimama kuna na niveau ya Assemblée nationale pour na bolamu ya population esuka kiwanate amema ki lisusu na question orale avec débat pour na directeur général ya Société nationale d'électricité SNEL na mokuse pambate question écrite Oyo akomaka mikolo eleki azwaka ba réponse elongo banité. Honorable Hermione Bolumbe mwasi ya nguya mwasi ya mayele mwasi ya Boania akitaki na hémicycle azalaki accompagné na ba proche collaborateur na e na mbala moko akendaki na bureau ya Assemblée nationale a remplissaki ba formalité nyonso a déposaki projet à loi na ye pe question orale avec débat nyonso elekaki bongo kitoko na micro ya Info Lingala journal ya peuple. Honorable Hermione Bolumbe expliqué sens ya projet à loi na ye oyo ezali kolobela économie sociale et solidaire litomba na yango ezali nini. Loi onga na proposé eza ya économie sociale et solidaire eza pona kokamba ba masanga ya bato bazo sala ba ONG ba fondation et tout eza na ba fonds o elekaka mais ba fonds na place kendaka to ebité maintenant to créer to proposer loi wana pour que ba mbongo wana ezala canaliser vers Batouana oyo lelo na ba mikili mususu so totali na Canada na France même na Côte d'Ivoire un pays africain bafandisi économie sociale et solidaire et population lelo azobanda ko se retrouver muke biso pe yango yo to bandi espérons que loi oyo koleka yango to bandi de façon à ce que to appuyer promesse ya mokonza mboka. Pona likambo eteli Société nationale d'électricité bo simba kemikolo eleki honorable Hermione Bolumbe akendaka na province ya Congo central amonaka ba matériel ebele ezalaka abandonné pe amonaka situation ya SNEL ezali flou azali ko comprendre te eloko nini ezali koleka kuna nde yango honorable Hermione Bolumbe alingi amona clair na makambo nyonso na eko déposer pour que ya ko expliquer na ba ponami ya peuple nyonso eloko nini ezoleka na SNEL lelo na SNEL soko ke ba département mingi eza na ba directeur te bango nyonso baza ko assumer intérim c'est dû à quoi to ebité yango to bengi pour que aya ko expliquer biso de façon à ce que to comprendre eloko nini ezoleka Kinshasa eza na molili mais soki bomoni ba élément na za nango ezaka ba dollar rebelle mais tozo comprendre te nazongi lisusu na motuna na tuna qui est sur ba projet prioritaire toza na idwe toza na ba place ebele oyo tisiko naza na belema que musala ezosalema te maidi akendaki a lancer puis bakati lisusu aya ko expliquer biso na sala mosala makasi pona ba intérêt ya peuple et singeli kotanga honorable Hermione Bolumbe mwasi ya nguya mwasi ya mayele pambate azali kolala te azali kosala vraiment mosala oyo population atindaki na Assemblée nationale continuer boye honorable. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka akomaki mokola lundi 11 novembre na Bakou pour participer à la 29e conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique. Reportage. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a commencé lundi 11 novembre 2024 na Bakou, capitale ya Azerbaïdjan, pour participer à la 29e conférence annuelle des Nations Unies pour le changement climatique COP29. Avion ya chef ya gouvernement ya République démocratique du Congo et kitaki na mabele bakinois vers 15h50 minutes. Na bokiti na ye na avion ayambamaki na Farid Gaibov, ministre ya jeunesse et sport ya République Azerbaïdjan. F Bazaïba, ministre
ministre ya environnement ya RDC pe Ivan Van Gongimbi, ambassadeur extraordinaire pe plénipotentiaire ya République démocratique du Congo près ya fédération ya Russie, Azerbaïdjan pe ya Géorgie. Premier ministre azali ko représenter chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na événement mondial oyo ezali ko viser ko tombola action internationale pour na ko limiter likambo etali changement climatique pe ko engager transition énergétique selon communiqué ya ba Nations Unies. Na sommet ya Bakou jeudi soumis na Tuluka akomema mongongo ya République démocratique du Congo oyo azali ko reconnaître lokola deuxième poumon climatique na mokili mobimba. Na agenda na ye ba échange ya likolo ezali prévu entre ye na Antonio Guterres, secrétaire général ya Nations Unies pe ba dignitaire mondiaux mosusu. Bosimba ke République démocratique du Congo ezali bongo na potentiel moko ya makasi ya ba réserve d'eau douce a massif ya forêt tropicale humide pe na tourbière oyo ezali komonana lokola pays solution na préservation ya climat na matière ya transition énergétique grâce mingi penza na ba réserve ya ba minéraux stratégiques oyo ezali nécessaire pour la mutation oyo. Tebeta bongo masolo ya professeur Augustin Matata Pono asala ki présentation ya revue Congo Challenge na ye mardi 12 novembre kuna na IPC. Nadine Asson azaki na compte ya Folingala na image ya Igor Ntingi. Frères et sœurs, nous allons consacrer quelques minutes, être à l'écoute mais également pour prier. Je vous invite à vous lever. Conférence ya présentation, ya dernière apparition, ya volume 6 numéro 1, ya revue Congo Challenge et Salemaki Kitoko, kuna na auditoire L3 phasé ya IPC, na présence ya ba étudiant, revue Congo Challenge ezali revue Kitoko, oyo ezali solo kolobela bongo économie, bosimba ke cérémonie oyo efungwamaki, epai ya assistant David Kabeya, oyo ayebaki kolobela construction d'un état prospère, viabilité institutionnelle comme préalable. Kosilisa na ye maloba mbala moko balekaki na présentation ya revue Congo Challenge oyo esalemaki epai na ye moko la race des génies, l'incarnation de l'intelligence, le professeur Augustin Matata Ponyo Mapony oyo na ngambo na ye alobelaki lolenge nini Fonds monétaire international ezali ko accompagner sous-développement dans les pays africains na Kisaka ya République démocratique du Congo entre 2019 et 2024. FMI ndenge olobi rôle nango ezali ko accompagner ba pays au ya tiers monde lokola RDC dans le progrès pour pauvreté na bango et diminuer. Donc ezali ko accompagner ba pays lokola RDC ba kende liboso mais bazonga simate pour pauvreté na bango et diminuer. En principe ndenge tozali na Fonds monétaire pauvreté il fallait ya ekita. Mais c'est quoi ezomata. Donc, il koloba en conclusion que Fonds monétaire namba mbambongo na ya azopesa ezali ko accompagner pauvreté na Congo. Bosimba ke batem ya volume 6 numéro 1 ya revue Congo Challenge pe mo ya clôture et salemaki na nzela ya prière et pas ya révérend recteur ya IPC professeur Robert Quim Bibi Bikam. Dans le domaine de l'économie dans notre université, que la grâce accompagne. Allons en paix. Amen. Tebeta bongo masolo msupona msemno ke bana ya commune ya Kisenso baza ko réclamer honorable Neron Mbungu suite ya makambo ebele oza ko lekana kote na bango kuna ya commune ya Kisenso. Ba détail. Kisenso bana banga moyo bazali kolela depuis honorable Neron Mbungu azalaki élité pour l'élection et salemaki na décembre 2023 population avandi na commune ya Kisenso bazali sous na kimiate bazali ko beta tolo balobi honorable Neron Mbungu yende azali lokola sauveur ya commune ya Kisenso bana ya banga moyo na sima ya mvula oyo enokaki weekend eleki baleli bisika na bisika ezalaki ba inondation ya ndenge na ndenge kasi bazwaki moto ya kotala bango te bazwaki pe moto ya kosunga bango te na micro ya Info Lingala balobi honorable Neron Mbungu mfuma banga moyo yende azali pe akotikala leader ya banga moyo pamba te absence na ye ezali kotungisa bango makasi. Apato dindi bondeni.
On est à tout le kasi na mitu na bango balobi honorable Néron Mbungo azali kolongwa soki mokete banda yokende batwanelenye eziba nani akolongolanga na ndako na yo yadu etambe okolelanga ye papa ye okolelanga mokolo nakokende ana nanga na maboko ya mbanda te okolukanga ye fonfon le congolais point faible na yo nayebi okolukanga ekozala total nga na maboko ya mbanda okolukanga ye Rodi Chamampa Lesiam Dani Makomi okolelanga ye Roger Boko Compagnie africaine d'aviation CA Namokuse a présenté nos clients Boeing 767 cargo pour nos fret. Espace 55 qu'on a commis à Kinshasa et Tonda Kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na oyo etali bongo ba cargo. A c'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 oyo ezali na capacité à 45 tonnes. Yango ezali véritable Bumundunda pour na ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko. Ndenge ka toloba bana kini ya bino société o Italie aviation yango CA ya bo ezala te di jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA to sengi bino bo pesa confiance na agence ya CA soki to sukaka 3 avions ya boye na bila Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Italie ko sala ba fret ya ba colis komi tungisa meroza la soute. Pourquoi tolo ba bongo? Parce que et permettre programme à 145 territoires dans la place de Sengeboti de matériel. Ah ouais, 145 territoires. Ministre, Otozo Betali Solo, Benabiso, Guylaine Yembo, dans la place de Sengeboti de CAA. Il y a même 6 voitures à Minene, 6. Parce que ça aussi, il y a comme 20. Et même on peut quitter. Batono Sengeli 45 tonnes. Il y a autant de matériel. Il y a autre Sengibino. On peut s'asseoir à confiance. Les agences assure a démontré de quoi il est capable pour désenclaver la RDC sur le plan aérien. Donc merci, c'est un match qui toque. Oui, avec Boeing 767, en tout cas Masola Sili. Masola Fret na Congo Sili. Papa Sibiso Moutou passe na avion, fula qui manque que mais l'autre jour avec notre Sika, le Seigneur na agence Nyonso, Fret Nyonso, compagnie en CAA. Papa Sibiso avion Sika, avion Motuya. 45 tonnes, en tout cas avec tonnage, en tout cas, côté de tous les CPLA. Avion, vous avez mis balai dans le Congo, en tout cas, tu l'as dit pour y bébé. Vous allez conseiller à la banque de CA pour avoir aider les peuples congolais. Mais aider nous sauter, Baba qui s'habille comme vous avez mis ça.
po ba 45 tonnes oyo soki ezali misato na kati ya République démocratique du Congo na bandi kozala esengo makasi. En tout cas toujours féliciter bango na o basali babakisa musu basukela awa te babakisa biloko betoza nango mibale misato po faciliter peuple congolais ata mutu aza na bitabe amona ndenge akotinda yango. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Totika kaka na basolo tele fait la société la police ya quartier banunu kuna na commune Matete batiaki maboko na elenge moko azalaki na groupe oyo bakotelaki libota moko kuna na machette. Reportage. Bon, en fait, on a la victime, mais moi si la victime au bango lié Sarkozy, bakati ba mingona ki na kati ya batwa, c'est bazo bomangombe, ba papi lokola nya. En fait, bakotelaki na ndako vers ba 2 heures. Bakuki ba vitre ba fongoli ba crochet ba koti ba zui o ba koka kozwa olie ba kende mais koki bongote ba zongi pour que ba boma lisusu donc ba papi mutu donc on la nyama na kati ya battoir sans pitié si porter et le côté charge nyonso et zongi que pas victime ye moko na kut na kamwe parce que selon ngai soki nga na place na bango exemple na outil prison pour la maman hollandais pour ça va libérer la mesure de grâce et ça mais va libérer ngai ndenge na lukata nzambe donc ndenge na acquérir ba bonne manière na yeba ko vivre mais le ko la bango baza banyama parce que mutu afin hasard na sens ya raisonnement et le ko bango basali mutu a so raisonner au salaire bayaki bango nyonso mpona babeton banini dans babuki antifol ntango babuki antifol bakoti na kati date mpe bayaki ebele moyen empêche bango elaki te donc basali sabotage basuko nyonso bakokai kozwa batelefone bambongo na baordinateur po bakotaki to mama echete ayi pembe mais te bayaki siko ebele na émotion wana moyen ocontrôle bilongi na bango pene Pona kolata sapata kitoko pe ya qualité place sur ya kosomba yango 7e rue Limete Petit Boulevard Papa Griff azawana pona bino. Papa sinangai e utako apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko sa père d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griff Cocobar de la Sab asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sa père d'état Papa Griff boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sa père d'état Papa Griff yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya bafabricant traditionnel areketaka yango Papa Griff mawa ngo Papa Griff mawa vraiment musala kitoko boye alors ça on le gamundele et puis les autres dirait mais pourquoi pas te gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais je sala mawato donc ezaka pona ko informer le sous maman Nabiso Judith Yozali maman excellence premier ministre voilà on a pouvoir on écoutanga nazara Papa Griff ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton yepa ya écoutanga déjà nazara Papa Griff artiste coordonné mais naye baraté pourquoi nazanga soutien pourquoi bo soutenir ngati ngam tu vraiment naye combattre ba chinois naye combattre ba expatriés naye combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en les jour na au lia batutu na fête et loko moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac les à cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les que bolite loko la ilk oye na dimina loko le moro na dimina loko le moro ateza loko le moro na comme sango loko la ilk na comme sango mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge
na transmettre bango la coordonnerie bolinga na kufana ke na domaine nanga. Adresse ezali semoko na 7e rue Limité aux na Petit Boulevard, Limité résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sa père d'état Papa Grive pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Bozaki ebele pona kolanda info lingala journal ya peuple na peuple ceux qui vous s'appellent qui na journal pour ça. Merci na Fabrice Lundombi azaki na sima caméra pe na montage héritier mapinde mi ya superviseur qui journal oyo coordination simama ke pa Stéphane Skandinga na bino topsoni rendez-vous mikolozali koya. Au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema liberi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebabona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka. Pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba Congolais nyonso, surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam. Bana mboka société na mino yangoyo, plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.